cérémonie pourquoi pour Djadja Bima alors tika muta ke na kimia obalo ko mobili ko osala ba cérémonie pour na déranger mutu alors faut cérémonie ça ko déranger et ça parce que coutume ngwana pourquoi vous le faisiez dans la salle on filme pour na décortiquer ba biloko wana so maman sala ki mabe maman coutumièrement quand il est fait au sala pour c'est comme le langage mezo ba oh ya sali yo boy quand je me suis posé bon oh ya sali boy entre guillemets bon que pas nan pas la brune bon c'est ce que la brune a vu premier à Koufi bana ce ko batikali ça tout se rendre compte on dit mabe à coutume ça tu vas se rendre compte quand on dit tout soit kadmo kanu na kandate ko sa eloko te pona miso abatu ngai na sana moko na tala likambo peut-être na ko loba ba muninga mabe monet na bandu ko loba boye na adresse na botanga kombo maman c'est ngai na sala na laska ke oyo sa lingo ko sala wana ça on se rendre compte au saliango tango ezui mwana mwasi o sepeliti zui bozo ko vengeance oh bibelobi to pambola to la kela mabete réellement yo sambelaka ba quand même qui passe mais oui au monde na domaine na passi total até ndenge ba kutanela ki to yebite ndenge salamaki biso to randa ka négatif ko bana na soki batikali ba orphelin des pères et des mères bozo mona te que danger soyé OK balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne maram chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Wenge bo saboli kuna debilili ya kitoko ya soin ya lo solo sauté Wenge donc avec le prince de Zamunda Tebati à Djobo pas le prince à Djobo donc il est là donc Bolande vous avez décidé de m'en bien Isalia donc avec yende mo na biso David la brine Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne maram musala ne makam. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité avec cette émission Vérité Plus avec Yannick Wenge Motatonda na Kibonzambe. Merci de la confiance et fidélité. Bouta Arabiso de partout dans le monde à travers cette émission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Joe Moulex, tout mes capés là sur Je suis Gianni. Moi, puis c'est mon rassemblement qui est à Kin France Télévision. Tu peux taper ma solo actualité, ma solo artiste et comédien. Tu peux taper ma solo à travers cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. On avait Firenze Lausanne et Narata Lausanne. Et pourquoi pas l'artiste Pape Swag, n'a pas sur beauté. Merci beaucoup, on va tenir sur les bosso à Kin France. Dans ces commis s'abonner. Sur le cliquer en tout cas. Biso de la fête, sur Wapingon, notification sur Bossa en tout cas, et ça là. Madame Mingi, je reçois déjà mon invité, Joe Moulex. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Joe. Bonjour Wenge. Bonne santé, santé, ça oui, va? Oui, fait grâce. Ok, merci beaucoup à toi tout le monde. Je suis Moulex. Je suis Gianni Faya. Idée on est où tu vois puis au sala film qui toko batba c'est la langue bongo. Oh, Dieu soit loué. En tout cas, ça s'inspire qui mon artiste allé là quand to comment avec so ba musicien ba musicien na biso ba la ka collègue na ba on anine na loyembo mais biso pe comment biso ba comment peut comment ça la penzembo oui c'est bien bon mais biso des photos ça là métier na biso et là ça que to les lindeko na ndenge métier na biso mais yandi mo ça les là na métier na bino mais ça qu'il faut ba finga yandi mo c'est non le pomme na mais quelque pour expliquer le Congo ça là qui moi ne ba benga a dérailler il avait na pensé mais pensant ngo ezalaki positif ezalaki négatif peut-être façon fala ça elango sikoyo ebimi lokola mais tout ça na ndenge na biso pas ba mongo balela kana loyembo moi c'est ndumba soko akufi yaya au moins ateke ba pasteur ba bazolele na ki pasteur ba nding ba collègue ndumba ba kolaksa au moins apena ke elakisi deuxième fois ils ont nango kaka to kondana karaté ils ont façon na ya s'exprimer malgré bimi na négativité parce que mo wei bato balobaka mabe na été ya motango ya sali bongonde
et sali lokola ba nonsense nde tolobaka mais après on va la kila ki baliwa non bakola la mutuli te ya di mosi ba yo rumela susta on la non ezaka nga ndengwana te à s'exprimer qui na façon na ye mais il n'a pas déraillé et raté sali retour au moins ezama comme ça retour musu ko sala et ceux qui na biso ba artiste mais wasko retour est comme na famille ko biso ba artiste to protégeango ezala kité au moins mde kwatkali libre azui bataki ba fanatique baza ninge salaka basera kala visa na mwasi moka poto mais to retour salami basi a poto nyuso c'est lancé vers yo au biso ba fille peut fallait ba se regrouper pour na ba maintenir et monsoana même sous ba kikaki nous sommes le ba lapider mutu nous sommes dans na sens wana ne sala qui passe ya ni mos lapider mais ba lapider ba collègue naï ba collègue fallait ba livrer ba kota ba peut ba livrer le sous dans ça na place ko se protéger te ya ngoninga pe na sala kinini pona ko leka na ko meka ko kotela ta moi ok. Tout le monde y a bi moi ça ndumba soka kufi ba rolele bongo. Soular soka kufi. Boko mona pena boye ba masa na ye. Donc des fois tant muta kufaka, eza ba ndenge nango o ela saka ke muta kufi, ah zala ki pe koto bo zala pe. Mi sala na ye la ki sala so. Nous nango normalement ya li na tant que ba artiste même ngai pe. Na tali façon na kole la jani. Na lelie na coupe filmet. Na coupe moi idée to travaillango vraiment na remerciement d'artiste oyo ba karnaki filme wana na technique mobimba en tout cas batu ba benginga vous avez réussi ozomona mais moi nanga moko tu misa tu nanga papa ba inspiration no zoki wa ngabi soki to répétaki nanga na jouango pendengwa na te ça veut dire que inspiration yake belé on n'a pas répété même tableau oyo kokuta na wana to saloka si les champs sur place ya gabi apesi idée te ya jo et suka boye te fallait kokutana ah to sala to banika ka wana mbala moko na ndenge di kambesa mitaki to za ba artiste en plus na travail pe moi kala oni moi ma foot ezameza ko kangama et c'est nini faut que perisa moto sorry pona et se déclencher mais nanzela ya filme wana na zu pe ba contact ebele na zu même groupe mon berger qui je crois Benedict Malanda zola nanga abito sala ta collaboration ba tourner ngape na zu na tourner awa to sa yo ko mona ba ta Congo tu vois pourquoi parce que o sana ibaka te simbate ya tourna rayo pour tourner bon ibaka tanga na zela kaka ye a lancer film c'est si langa na bandaka film na Congo na ye ko suki sango awa na tindi po na chaîne na ye yene muntu akobimisango bon et bana na janvier ti sikoy bon je ne sais pas ya moni ngape na ko se préparer na bandi pe film na awa na suki sango wapi na Congo ozomona mu ya mutu toujours lancer ka bambela déjà bon moni ngabe asi le terrain na je suis Gianni na so ko lancer sous bagagi moko kala mingi te na bia na kaye na zo koma déjà na zo lancer bagagi moko po boye ba bia ke John Mulex de retour sur scène. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout le monde qui a sali, honoré mémoire il y a de Gianni, mais moi c'est là la brune moni apo makamwana la brune batika kana façon mon robot. Moi si ma bé abomisa artiste abomisa Gianni batika na façon mon bino ba artiste comme tout le monde moko na bino taïa aloba no te mambese sila ki bo to mona eloko wana te no la brune azana tika monzemba kufa monzemba za bon po yende abomwa Gianni. Non, le problème de moni na loba ke loko mais de fois au monde biso ba congolais to kanga kanda lelo lobi to bosani to mona pe mutu bakanga endoki makomote api bat bakoti l'église plein makombe plein azaka ndoka leka mutu pa na bisote bato alingi to pour te dire que ça makamzu na lobango kola mwana moko azui zenga zobanga ba para na ye la sa sere moko azui zenga babanga ba para bite mama pesa après 3 ans yo botaka après 3 ans soko pesi papa na yo wana ndoi na ye aboyate N'est pas comme bisu bazali. Peut-être loyo bazo calominer la brime, bazo lapider. Oui, mais pesa après une année. Kaka batuana mais soit peu que 6 mois. Kaka batuana bako yapi non monika ke bakanda a quand même muta ça que il fait ta vie. Mana ki ndako mo bimana zoro mabiala. Ah wana tolanda ka babilo comme c'est mon tété moni quand même to pese quand même peu respect au monde loko toujours non mais habito pese quand même respect la brune
peut-être oyo akoka peut-être ko mérité mais comme lié quelque part babi Jésus qui pona batu malamu te Jésus qui pona batu mabe ozomona bazwa consolation vraiment biso ba artiste to ba ke bana batikali bana batikali bosani déjà bana ozomona donc ça ba blo musu ngana sala ko to suite ya pourquoi je suis Jani mais Yannick apekisa inga rédacteur nanga habité ya jo suka kaka wana parce que nanga sala ngo après neti makamusu na monaki photo na yeba to boka mai je me suis posé les questions nanga sa ce que le kwana ko bino bozo sala ba cérémonie boka mai pourquoi pour Jani bima alors botika mutake na kimia obalo ko bino ko sala ba cérémonie pour na bo déranger mutu alors faut cérémonie ça ko déranger et ça parce que coutume ngwana pourquoi vous le faisiez dans la salle on filme pour na décortiquer ba biloko wana maman sala ki mabe maman coutumièrement quand il est fait au sala pour c'est comme le langage mezoba oh ya sali yo boy que je me suis posé bon oh ya sali boy entre guillemets bon et pas nani pas la brune bon c'est ce que la brune a vu premier à Koufi bana ce que batikali ça tout se rendre compte moni mabe a coutume ça tout pas se rendre compte quand on moni tozo akadmo kanu na kandate ko sa eloko te pona miso batu ngai na sana moko na tala likambo peut-être na ko lo ba moninga mabe monet na bandu ko lo babuye na dressette na botanga kombo mama na ngai na sala na laska ke oyo sa lingo ko sala wana ça on se rendre compte au saliango tango ezui mwana mwasi o sepeliti zui bozo vengeance bibelobi to pambola to la kelama bete réellement yo sambela ba quand même qui passe mais oui au monde na domaine na passi total até ndenge ba kutanela ki to yebite ndenge salamaki biso to rana ka négatif ko bana na soki batikali ba orphelin des pères et des mères bozo mona te que danger soyé OK au monde que danger kutu oui au monde que danger soyé to tu ka bible lobi garder silence l'Éternel combattra garder silence et ba kasu bo tchape mbondo bo meli mbondo okenge bo meli mbondo bo kufi OK bo zape parmi ça to o moni na ba kelo ko moni na bible tant moi ça porte fa la zubilamba la kisibatu botala Joseph na kangiye na bilamba bato ba yaki baba nini ana raison ils ont condamné qui Joseph voilà onini épreuve bimi est-ce que c'était une vérité non malgré épreuve bimi qui me laki na kata mensonge donc faites attention ya koloba non place yo monité que ezano yo kasi lokola batnyo so baza sangana te Dieu n'est pas dans la majorité Dieu n'est pas dans la majorité de gros artistes comédien ba s'attendre que likambo kasi en habité tozo luka to même ba le comme ça bon bazo vivre na négativement ya likambo ce qui mutu babi toza au milieu du village surtout sali pena conscience to pesa na pe ba faute biso moko OK ozoko pelo ko to silikana na biso te wi kande yaka mais kande zalaka mupaya et ko ke nango tango zo conscience le mona ba tsoki le loi zate okopelo ko sko bana passi pour la bana wana parce que dans famille raisonnable parce que les mecs notre mec qui savait là où elle vit et il vit place à ko vivre yeba ki yamu okopelo ko ti na nenge asime o akoko Kwasime bon yebisanga to côté la été bato bazo réagir na be fait on be fait on est émotion on dit bato réagir mabe mais la réalité des choses est-ce que vous avez écouté la dame même sur le loba ba onzima été et c'est la mutumo kaka o ya onzima ya yokaye ezaka Yesu OK et ça no ka Yesu siko soki Yesu sa yoki à côté liyo yebisanga nanga holonga majorité ça et ça dans le côté qui tout ça la majorité mutu mo peut-être ne funda na l'état bazong c'est Congo azate donc tine banoko bazo ko silikawana et c'est nango mukanda na été et longo nango na mukanda te so mukanda s'inspirer ba opesa eli susu so inspirer ba opesa eli susu canceler mukanda canceler nango mukanda te et le monde n'avait pas payé maté conseil européen na famille na donc to garder silence l'Éternel lui-même au monde ça la vérité mususu to tikango lobby lobama que to luka te lobama na pressé to tikango lobby lobama biso te baka ke to yoka lisolo ke Lumumba ezalaka boye moi si mutu mais tu ko landa moi après
c'était pas comme ça. Mais ça film créé un film. On comprend comment. Donc on a compris makambo belé même dans le niveau politique, même dans le niveau makambo politique na kota soustepo noki na ozala trahi. Ngama ka saloko là mutu na soutenir azo raisonner bien. Nzokande eza ba corps rebelle salama. Yo décourager en politique hein. Na décourager pour eza ba corps. Eza ba corps moko déjà que li paté le lo ya yo lobi ya yo. Donc ça la logo nini. Nous na Congo o aza pauvre banda 50 sala nous na comprendre Congo na scénario o aza ko mvoa mazo mvoa makaka o aza pauvre aza ki directeur koto a échoué na ki directeur mais que c'est directeur côté. OK là-dessus on se comprend le Congo et ça peut pas nous passer ba prison ba bomana ba batuté ba katela e mandat mais ça on comprend le Congo pour nan kokaka mais ça papa non. Congo, voilà. Merci beaucoup, merci aux compter au Salaskonini parce que je suis Gianni. Ouais, nazo salabagag déjà, nazo komamo déjà, zeta, nazo na besoin pena support na bino. Dans un soutien. Na pour monnaie ba idée zebele ba inspiration zebele ba to bele batali ba ba lele kile kinanga na dini sapo abia ya na yoki na tali film na seki na katali banga te ngabite et ça flash moko ngamona e ba itina na salaki na boaki mutute na flasher po ba mona nano na mitala ngamoko na miroir pourquoi na mitali parce que na zape muto batu o bazo imiter donc ngamo fona za sko na octave na pesa leçon na ye na mi place on nganaza donc nazo reprendre te par rapport à sentiment fona za na octave pour permettre ba leki bazo landanga o bazo imiter ya Jojo ba souffler pe ba s'inspirer que vie le batala puisque ça ba mususu ko azo yemba azo ko inspirer yo ça ba mususu azo jouer azo ko inspirer yo même na domaine à théâtre ba inspirateur baza penza suspendate. OK. Comment on doit inspirateur baza pendate. OK. Ça ba tout sous ba inspiration ba imitateur batikali mais baza ko aspirer pendate. Donc au monde le Congo esenga ce qu'il faut aspirateur moko azala. Au fait de na apesinga moi nini moko boye na ko jouer le moko na ko sala ba do s'inspirer. Donc yamuni tozo travail yamuni na zongi Nicolo zongi sur ozo préparer bagag na préparer bagag na préparer so film moko boye vraiment ezabena ba chaîne belé pe ba bengi ngai en tout cas poni ni ba découvrir nga na Kin France télévision voilà ya bongo ko bokela ngata moi 3 biloko côté. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis important pour Kin France tanga beti. En tout cas, Wenge vraiment merci. Voilà. Tant mutatali sur na miso ba. Mais qui déjà donc on a la miroir là. Donc il sali penda bien. Donc tout le monde a taliango apprécie ango. Vraiment, mais surtout l'ingami critique. Moi nanga kutu moi na boti moi zalaka etona papa. Il sanga na yeso les amusa nanga la sala. Et moi zo kama. Idée wana pour olo baboye. Est-ce que répétabilité tableau to répéter ngoté. Donc même na film na tkai bat babeta maboko. Bat seka parce que na comme un esprit à spectacle. Donc tant on a mon suko bongo ezal ko na comme un esprit à spectacle. Ya monta na sisi bat babeti maboko ba sepeli pe na zui ba contact ebele ozomo na zui ba contact aussi ebele na satire ke biloko nzoto ango eza nango eza nango do silate ya moni ba ko sepela ba sika ba contact peze nango na zolinga vraiment Moutou a un souci à Jojo Moulex apparaître encore une fois. La gloire du second du temple est plus que de la première. Voilà. Donc, il soutient à yo et ça l'a bien. Donc, tu vas soutenir. Pas soutenir. Ça numéro de téléphone. Sorry, au comment. Donc, tu as le numéro de téléphone. En tout cas, on va poser pour soutenir Jojo Moulex pour na bagag, tu peux filmer. En tout cas, ceux qui vous contacter, wana beaucoup zoyer mobimba. Ya Moulex, tout le monde qui est dans souka, n'a habité message na bande de tout ba congolais, ba otala biso partout au tika la raison à Kinité parce que Kin France bientôt à Kinshasa yo zalon attendez te ba projet ali ya ko sala ba un peu down makameza ebele vraiment lo baka na artiste comédien c'est comme toujours paraître oui tout ça ba na ba vedette oui mais toujours tala regard na mabere na biso tout comme loka ba Némi malgré Némi ça na mboka ba pa mais regard nezalaki si mboka na ye si Jérusalem mboka ezokende malamu te
ozomona na Afrique du Sud awa balonga po bayembaka voilà ozokopa eloko yango donc soki biso toyebi ke toza na part ya mboka tolongola sentiment ozomona tolongola sentiment président oyo ya mboka babundi na Moscou wana mboka nini Ukraine wana nani Poutine mboka babundi na Poutine na mususu wana que président bango azali comédien artiste ya théâtre bien président ya mboka na artiste et comédien ya Ukraine aza artiste et comédien donc okopa eloko yango tomona na mboka moko boye na président bango azalaki joueur nani abosani mboka yango weya abeta balete abeta pe na Congo akomi joueur ça veut dire que biso artiste et comédien to minimiser te toza na valeur totala mboka na biso makambo ezokende so tomoni moyen te il faut koloba on a ndenge ya théâtre tosali mpe boye tolobi toza baéducateur de masse totala kaka baparti pris te tolobela toloba mpona ndenge mboka na so ezokende mpona députation pourquoi pas tosala mpe filme mpe oyo azozwa mbongo ebele professeur apesinga cour bazofuta ye te eza histoire député afandaka na bumbu bavote ye alongo elalo na bumbu akoma ofanda wapi na mofleri asomi ndako na mofleri ayaka nesu na bumbu asomi ndako na Afrique du Sud bokumese bavote na commune ya Kisasa nasomi ndako wapi na quartier so bongo courage okata na commune ya Kisasa yo omona ngo ndenge ni voilà donc soki toteya soki éduqué tout ça sur le côté. Ok, merci beaucoup. Moi, quelques mots. Na pesi mbote nanga na Rita Moulemo, place aux Alliés na Belgique, na pesi mbote, na pesi mbote na Gisèle Tomono na États-Unis, Maman Francine, leki nanga Mabi, Matu Mabi na Paris, na pesi mbote na Richard Mukenzi, wana mutu nangai, na pesi vraiment mbote, na pesi mbote na Victoire Banginama. Na pesi mbote na Sylvie Mouyaski, Mama Rit Sylvie, tu sais vous na pesi mbote na bateau nyonso bazo soutenir Doris na Catalman, na pesi mbote na Arlette Zoua, Bénédicte Malanda, plan toujours préparé toko réalisango. Vraiment bateau nyonso Mama Bibiche. Maman Bibiche n'a pas mbote vraiment place aux Alliés en France, Nzamba Pambola Bisso. Ok, voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, la PCV mbote na Maman Mimindouma, sponsor numéro 0 de Kin France Télévision et pourquoi pas le vieux Firenze Lausanne et Nakata Lausanne, Batal Rabisso. En tout cas, merci beaucoup na Pape Swag, petit Nakata Londres, Pape Swag l'artiste. Merci beaucoup na Batutu Botal Rabisso, Zaki Yanga et Sengo Ibele, na pour la vidéo Joe Moulex pour soutenir. Nga vraiment na Loba na Kin France pour soutenir Moussala artiste. Tout ça, Batou Balora nga pe bo sala ngope. Oza mama koki na par na yo. Et ça la bien pour ba déplacement d'artiste. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Message de l'équipe. Ouais, message de l'équipe bien. Kin France Télévision, Salande Makam.